Bozalaka ebele batata ba mama pona kolanda FM mag pona basango na bisika nyonso bozwami Congo Kinshasa, Congo Brazzaville to pesibino mbote pe boye malamu na manaka ya mag FM ya mokolo ya lelo. Botika to fungola basango na biso ya mokolo na oitali arrivé ya Pape François Ozali deuxième journée na ye kasi to recueillaki ba propos na oitali maloba topo mine na messe Ozali qui organisé lelo tolanda. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. Oboye kota la lelo ezali etuka o ezali penza na biyike o ezali ko constituer lokola ba richesse pe bozuna bango pe lingomba ya baimboka bazali ba o bazali penza ko confesser foi na bango na Kristo to pe bazali ba Kristo mingi bazali kati na bango ba Kristo katoliko mais kasi bazali tango nyonso kozala confronté na lolenge ya ba mabe ebele ndakisa agression armée, crise économique pe koloba makambo o etali vie sociale na bango ya solo mo santo papa wa Ecclesia baye ozali komona bayambio lelo pe bazali oboso na yo bato o bazali penza na mpasi na motema na bango pe nzoto na bango kolongola to pe kotalisa souffrance o bazali kobika tango nyonso o ezali lolenge ya injustice mais batikali kaka bato oyo pe baimboka o bazali na espérance pe na kondimela Kristo Yesu talatina boye na yo kati na mboka Congo ezali penza na bokutani na mabongisi ya maponomi oyo baimboka nyonso bazali kokanisa maponomi ena eleka na lolenge ya kimia to pe ezala apaiser pona kosilisa na tondi yo botondi pona kozala wana pona biso pona baimboka oyo bazali awa pe matondo mingi pona bolendisi na yo o ezali na tina monene pe na motuya na kati ya bondimi na biso na lingi ete na nzela ya komenyo iye biso banso penza tozala na bosangani kati na Kristo. Na ngambo ya population ba réaction ezali kaka kobakisa manatina ya boye ya Pape François pona ngambo na ye Claude Mbuyi ye pe alobelaki na tina ya boye ya Pape François na mabele ya RDC. Bon, boye na ye biso d'abord bana Congo to ko sepena nango makasi poete koya na ye azali komemela biso lipamboli oyo biso to bandaki kozela depuis kala c'est daté maintenant presque 38 ans ou 48 ans maintenant sima ya koya lisusu komona moto lokola ye akota na mabene na biso pe atambolaka pamba te soko moni azali koya yeba bien ke azali akosukisama na molimo pe na bonzoto ke mboko na kokende ezamboka moko ezali na makambo ya molimo kati na yango nde boye na ye biso ba congolais ezot ko sepelisa biso makasi pona koyamba ye to fongoli maboko na motema pona koyamba ye makambo ya diplomatie nazo ebesa yo na kalate na 2024 awa koyoka ba ko célébrer mokonzi mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola meilleur homme politique na diplomatie pour ko déplacer monto lokola papa kolongola ye na gouvernement ya Vatican ko komisa na Congo ezali eloko moko ya lipa na nkobate azali muntu moko attiré ye par diplomatie pe koya ya papa ayaki selon diplomatie na ye pe diplomatie na ye soki botali bien pe bolandelango ezali ko frapper monde aza muntu moko appliquer diplomatie makasi na koya pe ya papa ezaka na série ya diplomatie ya chef de l'état donc toza sûr que koya ya papa boye a peizaka makasi muntu lokola papa aza muntu moko bazali kotalela monde mobimba batalela monde mobimba azalaka pona ekolo te azalaka pona pays te mais azalaka pona monde mobimba azali ko représenter nzambe na monde mobimba likambo ya liboso to bakongole biso tozela ya liboso ezali lipamboli ya molimo po monto soki azwi nano bénédiction ya molimo te moyen azwa bénédiction ya bunzoto boye eozala te bitumba oyo tokolela ya est oyo tokomona ekolekana ezali bitumba moko ezali na ba infiltration spirituelle donc esengeli moto oyo azia kotonda na molimo anyata nano mabele nde biso ba congolais tokozela ke koya na ye tozwi de vivance spirituelle sima makambo nyonso omona bisike banda kozala ma bakokoso ekosila yango moko
mwana mboka Jackson Yepe akendaki ko s'enrôler elekaki ndenge nini ndenge akendaki kozwa carte de lecteur na ye akazaki accompagné na base na ye mobimba. Lokola mwana ya Congo tu Congolais nyonso azali kotosa mibeko ya kokende konsanrole po et permettre ye ayeba koleka librement na maponami oyo ezali koya ya 2023 nde président ya fondation ya Congo tozala bolingo akitaki elongo na ba mama pona kokende kosanrole na EPL Lukunga na commune ya Ngaliema. Kaka ndenge bozali komona ambiance ezalaki ya kosakana te ba mama ba accompagnaki ye akomi na centre a remplir ba document ndenge esengeli bazwiye empreinte digitale aleki na betape mususu yeyo azwi carte na ye boyoka ndenge alobaki droit ya kozwa carte eza pona muntu nyonso. Message oyo naza nango nazoyebisa baningo bazwi ba carte te so bomoni ba mama nyonso bazawa baza deja na carte deja bomoni yanga yango yo na uchi kozwa ngo lelo elo moko nakoki kosenga ezake muntu oyo azwi nanu carte oyo te azwa carte po muntu yo lobaka o baponi muntu mabe o bache muntu mabe oza na droit ya kopona muntu oyo akosalelo mboka na yo oyo akosala malamu oyo lingaka soki ozwi carte oyo senyi azapona muntu nyonso bandeko mboka na biso mobimba en tant que président ya fondation Congo tozala bolingo nga lelo nazwi yanga carte ba mama ye ba mama bino nyonso bozwis vraiment bomoni ke ba mama na ngai nyonso bazwi déjà ba carte ngape baye kotika nga boyende ezalaka bakinois tu bolanda exemple ya président Jackson Mbala oyo azali fondateur ya fondation Congo tozala bolingo ye azwi carte na ye bolala te po alobi mutu tu il faut azwa carte na ye a s'enrôler po et permettre ye na 2023 apona nani akodirige mboka po mboka ekende liboso boyende ezalaka boyoki oyo esali eloko te salite na wendia kamunganga ba kinwa pe bato batekaka na wendiana ba beleli na tina ke bakondi basala eloko bateki ya wenze ya kamunganga na commune ya Ngaliema bazali kolela lolenge mwenze na bango ezali salite oyo ezali kosala bango pasi mingi po soki kaka bamvula ebeti model mai etondaka na wenze moye ya koteka ezalaka te na yango wana bazali kolela po bazali na ba difficulté ya makasi difficulté zo nango apa to mona pasi fule ezalaka ana wenze apesa koboka matite ezalaka te mbula soki ebeti tosufaka makasi koleka message na apesa bakonza mboka basunga biso bakosoutenir biso ana wenze libandeli ya wenze tozwaki décision po bapanza kote na kote bazungisa mabele koto bazungisa mabele koto yo po mai lekaka bakunjo bayelele kotunga wenze kuna wenze ezalaka te toyebi limiti wenze isukila banda na mobutu baye babagisi wenzi misusu mwaye to sala musala wana maye kitaka ezate nedi ngayo ndengi na vande nazana lupangu kitoko nazana ndaku kitoko mai zo kote na ngati na kati ya ndaku to sali na mami bale nyose zodi na kati ya na se to zana pasi antuka bakunji basala nyose antuka ba difficulté ezali tangu batongi wenze oyo biso tozana bandaku pembeni tosengi bango na ndenge nyonso tu botikila biso meme ta place tobwakila kata nani bazelo tobwaka kata mabanga baboyaki na motema na bango mobimba vraiment ntuka mokolo yango nga na silikaka makasi et puis bamai ezokotela biso na balopango mpona nde bozotika biso tokoma lokwa bangulu donc soki mbula ebeti poto makolo ezobeba ekomi lokola mayanzi pona nini memboka eza mboka na biso moko
En tout cas, tokosenga na administrateur ya wenze oyo ayeba kosalisa salongo ya makasi na wenze oyo po modèle bateki bazali kolela ezali kitoko te pe kosenga na ba autorité baluka ko kanalize mai ndenge population balobi po mai evandaka na wenze te soki mvula ebeti boye ezali kitoko te esika biloko ya kolia ezali esengeli ezala propre na modèle o bazali koteka ANEPAC ozali structure et sangisaka ba enseignant na République démocratique du Congo moko na bango pe apesaki makanisi na o Italie journée chômeur mokolelo o l'état décrétaki pona tina ya ba élèves ya école primaire Tolanda. Ozali balakisi bukola lelo tomesana kozala na bitelo pona kotangisa mais eza mukolo yesengo tokana kango te essayer alors toyambi tata pape mokozi na bolamu pe na yesengo kasi toko benga biso bayi ya ANEPAC ezali lisanga ya enseignant ya école privée agréée oyo ezwami na mboka na Kisasa wa ke toko bokosala musala na biso ya kotangisa pe bana batanga mingi pour biso na privé toza ko réclamer kaka social ya enseignant ya privé oyo bazali komona passe mais tolingi ke musala baza kosala ekende liboso esala na lelo moko ya malamu pona mboka na biso pe tozala mboka mosusu te biso ne ba congolais tolinga mboka na biso. Etika la seule et l'unique école supérieure pour l'informatique et communication Kimambangu yo motoju diplôme P aux alina na posa ko continuer ba études supérieures et simicom ezawana pona bino. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce ya Esmicom école des métiers de l'informatique et des commerces eye kopangusa ba parents mai ya misu awa okomitungisama te po mwana akotanga lolenge elokobani grâce ya baprofesseur ya Malonga oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko kote bapoint sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala po amerite diplôme oyo koluta awa na oyo etali bafaculté Esmicom ebongisi bafaculté lokola programmation comptabilité télécommunication pe baoption misusu basal ezali bien équipé pe bien aéré kote munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende te awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na Esmicom otuni ngai ezwami wapi Kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta Esmicom wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na banumero oyo 089 52 42 819 référence pour na lobiko na yo ezasi moko centre hospitalier Kafeke Kimambangu yo motozali na bokono. Otamboli solution yango yo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa rhumatisme hernie discale tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi problème ya AVC oyo ba musu bazo kende ba poto ona domaine ya poison tika na yo pardon bondi melangai
centre hospitalier Kafek, domaine ya poison, en tout cas, à tes retardé taux rapide. Awa, soko ye, ato tikalaki na 2 minutes ya liwa, yeba ke soko zwikis, ozwi solution. Biso toza na nguya parce que toza na machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko detecter ba maladi nyoso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko detecter ba maladi nyoso okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozua maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. azali kobattre record kino lelo opona kopesa soin ya mikili ya poto na ville province ya Kinshasa ndenge kaka na lobaka eza possible centre hospitalier Dominique Lecoeur azali wana pe azali kofongola mikolo nyonso ba porte na ye. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladi wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuninga centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi boki mambangu
na quartier Joli Park, avenue Ring numéro 4, plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda Kupo, la santé n'a pas de prix. Boyoki Naboye orevaka koyemba pote ozwa succès Michael Jackson na arrangement ya mikili ya poto ndeti kaka mastering esalamaki na State Studio Liloba eza wana po na bino ba chanteur pe ba artiste. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na Studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na Studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na Studio Liloba. Obanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Moulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele Clôture ya séminaire yanga doit changer na église du Saint-Esprit o ekambemaka na apôtre Tambuluko ki elekaki ndenge nini na reportage ya Enoch Mafuka. Putulu emataki makala etikalaki na mobange na clôture ya séminaire oyo ezalaki intitulé Ngaba doit changer na cadre ya 60e édition ya Ngaba oyo esalemaki kuna na église du Saint-Esprit au Congo oyo ekumbamaka avec impact na idéologie epai ya ye moko le patriarche Tambulukoki lokola asalelaka Nzambe na ndenge ya solo azalaki décoré lokola ambassadeur de la paix à travers le monde. Sengeli boyeba ke les patriarches Tambulukoki bakiselaka ye ambassadeur de la paix à travers le monde azwaki lisusu diplôme de mérite. Matea eteyamaki kitoko kaka pona koedifier peuple de Dieu. Nyonso esalemaki na présence ya numéro 1 ya commune ya Ngaba. En tout cas luya ezalaki awa na ndenge ya defwa te. Nakendaka bamboka mingi batombolaka nga me na mboka na nga bapesanga na honneur te apa oyo naza médaille d'or na mboka oyo me barespectaka biso te me lelo lokola ye abimisi voix na ye nakanisi bakonzi bakomprendre ndenge kaka balobaka vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Clôture oyo esalemaki kitoko mutu nyonso oyo aparticipaki azongaki pamba te azwaki solution ya ba problème na ye boyende ezalaka. Pour comprendre que tokomi na suka ya magazine na biso ya Mokoelo FM Magonaki na esengo ya kopesela bino basango depuis bandako na bino botika topesa merci na grande équipe technique et rédactionnelle o ekambamaki sima ya caméra Torres Atibu pe kambamaki na réalisation ya Francis Peta na régie topesi matondo mingi na Danda Cruz pe Gelormo ya ndenge kaka et le baka ye moko le géniteur le maître d'école maître Billy Malou
préface, nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. Na awande to pesibino bambote ozali na posa ya mosala kitoko na domaine ya architecture, réfection bâtiment, pe onya suitali construction, contacter pe kimambango référence ezali se Doris Meti o akosunga bino pe akopesa bino conseil na matali nyoso wana botika to pesa mbote pai azali depuis Brésil. Raphaël Mbango Mwanza mobali ya Paola Mubwabwa pe papa na la brésilienne o ezali bongo Raphaëla na pesi bino merci pe tokutana nikozali koya.